Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Endichu, Narcisse Saron. Na poto, bana partout, balandi à vie du public, émission impact, émission idéologie, émission de voter na premier tour, veut dire deuxième tour exacté. Émission qui toko ngwe sala moi bien, naza awa, na nzela oye kenda se komaf oya njili, bisika suka na érosion et salami na nenga osakanate, na ena sela mino reportage. Boyeba, pourquoi érosion et érosion ngwe uchi wapi? Érosion il y a plus de 120 mètres, ana se komaf na njili, tout mon abiline zalaka na ebisaki bino boye Didier Masuki mbele mande fois pemba lingaka boye les millionnaires pepe qui laisse na rabi félicitations amsala na yo les millionnaires pepe qui l'équipe à makasi tamon amninga na ote Fabrice Nteka balobi Fabrice Nteka le boss amekasi na rabi kende samsano kitoko nzamba pambola yo merci to epana yo toza awa tokota place érosion salami bongo bomona quelque part kaka awa bisika omona telemi na sima nanga suka na érosion bandako bato echoli suka na érosion toyeba so ba autorité ba yaki to ba yaki te et érosion ezali causé na nini tolanda reportage to sela bino elongo na Wilson Bilili bongo to koba lisolo na biso avis du public toujours émission impact émission idéologie. Bandeko balandi ya avis du public siko toza awa na njili bisika érosion et salami na avenue oyo kaboli quartier 13 na quartier 9 ya njili bandeko nanga suka na érosion to yeba soki bato bakufite nini ekoze érosion yango oyo munene bwe na to mona yango te tozoko baliso na biso ana kara na njili ndeko nanga koloba mbote papa mbote père toza na avenue o comme na oni o sali érosion bon ah toi na ri c'est comment dans ngambo toza na 13 ngambo 9 donc konda o bwela ouais entre zamba kikonda bwela na yango ne érosion salami pena donc eza pena ko kamwa yo moni ba salama ki erni bon bandaki pena ba 3h juste timbula ne banda bato balali érosion betamia bato balali na butu érosion salami donc tout moni bandako ebukani boye 3h balamuki bando bimisa bato na ba palais ba misusu ba bimisi bango ti ba bimisi ba na ba depo mo ba masanga ba nyini ba oyo tikala ba sauver pharmacie nyonso kei ko otala atelo mo de sigala o wana boutique reste mamoni lidusu wana lidusu bato ne place ba bimaki to buki na 3h bato ba bimi wana ti to sauver ba misu o to sauvaki bato bakufite ba misu bando ke na mai
bamisu bandoki na mai na sapeur moko tandoki na mai ti tolandi ete bimisi ye bamisu bazokizoki bablesse babimi ebele mer moko abukani nini eprovoke érosion oyo ndeko yaka nano ya koloba pusana koto ndeko na ngai nini est ce que esalamaka nango to mbala liboso yaka pardon bonjour ndeko na nga lelo sinango loba érosion banda tobotama nde tokoli boye tokopa tomoni esika omoni boye ezalaki ondima te ata libulu ezalaki te ya dodan tokopa te mwa mbulu ebetika a plus nakoloba mwa kamino mo ezalaki wana kamoyo kamino toko kotelema wana emo batiti ntango ezoya ezobomba mo basalite salite na ntango mai oya akosipote ta osala nini akosanza kamino ndenge abwaka yango boye eluka mo érosion mai amoni esika opasola te opasola wana tanga pasole esika na oyebika mai poisson azalaka nango fa buka ntango abuki otabe omoni esika oyo omona ndako ya masita moko ezalaki wana ka omoni esika omoni banzete etelemi ndako mwanga ezalaka na masita na uta aza na 2 moto na 3 bana ne ntango asotoki 3 heures asotoka mbula ya makasi aprotéger bana bimisi kozonga oketika bana retourne atala bendako ne sai nini ekoya ntina minute awa na libulu ondona kolongwana na libulu aye kobimisa mwa bamesane oyo edindaki tobiti na minute soko so bamplie bimi ana na bamesa na ndako ebimi soso ameki kotubula tomona susu moto esala nini emoda ebima yo tosenga na mokonza mboka so pena eza tracteur nde moto elekaki aleki ntina bapieton ndenge anoleka abouche ti bapieton tracteur etambula nango bien te moto ando manyango tokomprane te soki pa yebene o manyango te tondo finga eko le jour yango ntongo aleki baterrasse esika lobukana bukana bapanzi tokamwe kutu ale une semaine passée on a à 3 heures bamakambo nde esali miboye pasi fort okoka te so bobongisi te bandako nyonso ekokende so bobongisi te oyo nyonso etika ebe échantillon esenga fo bobongisa nde kitoko bafamille bato eza bafamille pauvre leta na biso alandela biso solution vraiment ya makambo oyo mpo bafamille vraiment tokoka tozala bana tozala bamama tozala bapapa sikoyo mokonzi ya commune ayaki gumese ayaki amongo ayaki amonaki mena aloba eloko te fo aloba penako ezalaka komona pamba te aloba mpe azwa solution ya makambo oyo kitoko tokoba lisolo na biso bon toza awa bino bomoni kaka awa mais kuna bomoni te mambu yesali ntina se kuna bato baperdre babiloko bana babukani alors libulu oyo banda na botama na mona pour la deuxième fois liboso esama na bakuma wana oyo ekaboli kumbi na bakuma alors libulu to mona clair te bato baperdre babiloko ndako ekei bato baperdre babiloko bana babukani alors so bolimbo la événement bien bokene kuna na se bomona babiloko ndenge toko tozoke kuna je pense que bomona bilili yango ndenge ezali bomona érosion nde esami awa na quartier entre quartier ngambo kuna quartier 13 ngambo quartier 9 ya njili donc yindi mabe awa gloire à Dieu bato bakufi te mais perte ya ba matériel perte ya biloko ebele. Et ben voilà Didier Masuki Mbela mande Fapembe le millionnaire Pepe qui a l'équipe à Makasi na Fabrice Nteka le boss américain toza awa na njili je pense que bomona ndenge reportage yango ezokende suka na érosion esalami awa presque ya ba presque 120 mètres je pense 120 mètres d'érosion et salami na ebsibino perte ya dégâts matériels et salami ya suka batu bazui baku bazana ba hôpital toza ndeko na kombo nani ngom na junior yo fanda koto wa vini nga yango yo avenue kote ni ngana biso o to meza vini biso avenue bola biso ta biso pe prendre biso érosion kei to tamboli kei to kamona trop bambule betama nango mais bambule bet non salama esaba makambo te amuna ba 2 jours 3 jours les alaka nango mais to la ka bambule beta 1 heure 2 heures to mona ba presque mo bukana bandeko ko mo kende ti to mona ba événement o do le kala biso fa ba ku fi boni bon na ko bat bazu ba ku ba 4 ba na hôpital ba chinois na quartier 7 mais à part ça ba bloko ba tune belé keke na mai bandendo bo mona ba sende zabwe mawatro ndeko nanga yo komona donc akombona nga chiko navandi na 13 likolo tokaka bandeko na biso na 9 awa esandi esalamaki lobi loka toza tante lo to 8 ans to omona ngo po bambula makase beta makambo esalamate ko eza nini ezosabo alors oyo eza belima eza kindoki donc balabala oyo fo bayeba makambo eza bakindoki lima eza bakindoki kaka baloba o ba sirène batomboki bon ya mama nzambe maya njile ute ko déborder awa sikoyo commission érosion munene boye mais comme ça biso to leleka to mona libulo makati ça mia wabino mo mona nde makambo eza
bakondika bamona bamakambo oyo batyapuataka bato neti oyo toteme eza lopango ya moto no toteme eza lopango ya moto ekei na nsima mokongolo mpe eza mpe lopango mosusu eza wana ekei awa ta mosu mpa bayanik kote mpa bapichu mpa bapepe lupango na bango ekei donc mawa tro donc toyezaka bakonzi baya apesa biso basolution bien pour epesa biso mwa poa quoi. C'est bon, bana njili, quartier 13, quartier 9, je pense que vous avez souka na érosion ça mi koto, gloire à Dieu, muta kufite, moi ba dégâts matériels mutezali obinini. Merci na CP na bio perné boye pour l'intervention. Tout ça na conseil na gouvernement a bon ça biso parce que nzela oyo nzela ba ça la prince côté ça qui bien. Ba ça la prince ça qui bien mais ça li kama ekomi. Biso to na posa pour nzela oyo to bikara na nzela oyo so te lié ça na ba carrière, nzela oyo ça na ba carrière ma banga ba zelo donc et que net na ba Congo to na posa que gouvernement a biso mawa a bon ça biso nzela oyo et ça biso moi bien biso ba jeune. Kitoko. Et bien voilà, on est toujours là en Djili au quartier 13 et 9. Donc c'est ici que s'est réalisée cette érosion. On a une victime, notre papa est là, il est victime de cette érosion. Bonjour papa. Bonjour. Et comment vous appelez? Je m'appelle Malakila. Et papa, vous êtes victime de cette érosion. Parlez-nous un peu, explique-nous un peu, c'était comment? Bon, c'était la nuit vers... c'était la nuit, nous étions endormis. Bon, je ne savais rien, on entendait seulement la pluie qui pleuvait. Après un moment, on a entendu des bruits à l'extérieur. Ah, c'est quoi au juste? Je me suis réveillé, je n'ai rien entendu encore. J'ai encore dormi. Alors, un moment, on entend encore des bruits, nous allons crier que c'était des koulouna. Oh, des koulouna, bon. Les enfants, on doit se préparer pour qu'on sait comment ils vont rentrer ici. Après un moment, j'ai ouvert la fenêtre. Quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Mais j'ai entendu Bobima, 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 Bandakwe. Ah, j'ai alerté les enfants. Quand je suis sorti, je vais sauver ma voiture. Cette voiture qui est là derrière nous, c'est votre voiture? Oui, je vais sauver ma voiture. J'ai essayé de pousser, alors que c'était fermé en frein à main. Quand j'ai réduit, on commence à pousser, les enfants commencent à crier Papa tika tika biloka mokili tika. Quand je suis sorti à la voiture, le mur a cédé. Notre clôture a cédé. Et puis la voiture aussi, c'était éclairé. Et l'autre que vous avez vu, j'ai vu quelque part là, il y a votre fosse septique, la toilette est où? Oui, c'est parti. C'était premier à écouler, la toilette. Donc, la voiture qu'on voit là, c'était là dans la parcelle. Dans la parcelle. C'était dans la parcelle. Quand le mur a cédé, et puis le parti a suivi. On a dit qu'il n'y a pas eu perte de vies humaines? Non, pas chez moi. Là, j'ai entendu qu'il y a des gens qui sont cassés des jambes. Et comment vous allez faire maintenant pour récupérer la parcelle? Apparemment, au cas où il y a encore une pluie, je crois que ça va aller entièrement. On se débrouille, j'ai appelé ce petit pour essayer d'aménager. Je ne sais pas si nous allons réussir. Mais j'ai vu le Premier ministre était ici, le bourgmestre aussi, et puis le commandant de la police, le général Kassongo. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider pour nous ici. Alors je souhaite que ce soit rapide, puisque le mois d'avril, c'est catastrophe encore. Mieux que ce soit rapide, pour que ces gens qui sont restés aient de la vie facile. Parce qu'il y a eu des maisons qui se sont écroulées entièrement là-bas. On a dit des... Bon, moi, je ne suis pas arrivé là. J'ai encore souci de ma partie. La famille se trouve où maintenant? Bon, ils sont partis chez ma belle famille, à Kanja. Et le bien, vous avez aussi envoyé là-bas? Le bien aussi, c'est parti là-bas. Merci beaucoup, papa. Merci pas de quoi. Et bien voilà, comprenez, on est ici, ça fait très mal, les gens ont perdu leurs biens et certaines personnes se sont fracturées, se sont cassées. Ça fait vraiment très mal. On est là avec Wilson et je pense que vous voyez les images. Wilson, aux images, on a qui est pharmacie et la boutique et c'est écroulé. Mkono on te habite zap na simanangai. Tozokoba na reportage na biso. Mbote mama. Mbote papa. Comment on mami? Yepsepson, oui, salami alléluia zani. Oui, salami à tout le monde en mention.
tomona ngo mention toyebi te makambo so wuti wapi prince na biso ezalaki nango bien prince ezalaki bien bon ezalaki na bafanti mais ezalaki praticable puisque depuis Flamand asala plan soyo tina lelo donc gouvernement toyebaka te bakonzi ya mboka balekaka wa temps en temps butu moyo eza nzela moko ezokonourrir ville ya Kinshasa mobimba bakipaka yango te donc toyebi te esolasi érosion esalami mpona mwa mabulu ya mike wana oui esalami mpona mabulu ndeti awa ezalaki deja na libulu esalamaki awa esika ekoma po de véhicule eleka awa ekoma déjà mystique nzela oyo yango moto ekondana ekenda njili brasserie ti ekenda kobima ti baluzumu kuna donc balukunga yango mpe yango sepe atindela carburant bapetrole bamakambo ndeko baosala sepe wana bazorafite babongisa bati bazowelela kaka batio na bango batika biso boye te bawelela donc pase eza awa soki mbula mosusu ebeti lisusu kolela eza susu ya kobakisama kutu koleka lisusu mikolo mpe eza mikolo ya bamvula boye tosala mwa lupangu na bino ndambu ezwi ndambu kaka mama azoyeba wili mama olobi ata ezalaka mbula me mbula esalaka bongo te oyo mbula oyo eleki oyo yango te omoni mbula oyo ezalaki mabe mpenza tandaka mwana nga ndenge atikali atikali nzela otala boutique eloko moyo eza te nyonso esili bino ezwi mwa lupangu kaka etushe ndako vraiment te ate etushe ndako te mais oyo eza su ndako te eza deesa esa bafanti déjà fandi deesa esalami eloko mbula mwa makasi ka ebeti bakei kaka bakei susu eke nango sikoyo leta asalaka makasi azongisaka makambo nso ebonga ezonga kaka mbangu biloko ezonga mbangu moko abongisela biso kaka bato basala na kimia mpe boye kimia eza te poto olio mbula ebeti sutu danger ezali bakonzi bayaka bakonzi lobi bazalaki awa premier ministre azalaki awa donc délégation nyonso tu gouverneur Kimbuta azalaki awa donc bosala plus vite na mawa nayebi ke boza na mawa ya peuple na bino bango bavota bino bapesa bino pouvoir bosala mpe nécessaire mpe tomona misala na bino eza kaka te ke mpo boza baso bandenge nini bovandela ndenge wana tala nzela ndenge kufi bandako ya bato ekei oyo eza deuxième érosion oyo esali près de 120 mètres na moniango voilà première érosion ezali na avenue Bakuma baye babambi basali terrasse eke avant mai ya njile batiki kuna mpe esala badega na babilanga soki mai ebandi okite esalaka badega na babilanga oyo deuxième érosion eye kosalama awa ngai mpo na ngai na watrouve yango normal parce que prince ezalaki depuis Flamand tosali 5 chantier toleki na 5 chantier tokoti na modernisation ti lelo prince asekoma fezaka eza construite okomona donc bakonzi ya mboka batala dossier oyo tokoti na modernisation ti lelo biso na route sekoma tozaka boye c'est pas normal Ah, merci. Singa terrasse oyo faut basala on basala on basali terrasse ya kumbi. Mo terrasse ya kumbi za munene pression ya mai te mec qui t'a na pression oyo utaka likolo yango moni ke charge wana ya se. Ah so terrasse za mukie. Ba fongo la terrasse ba terrasse ya munene pour la canalisation ya mai oyo utaka na se. Ba génie civil. Musala oyo. Ba génie civil basala musala oyo. Boko basala liboso bana. Ba génie civil akuna basala na sema mobutu. Okombani? Bango wana nde balenda banini po basala sikoyo eloko ya monene. Merci beaucoup. Voilà, tokomi na suka reportage na biso ya lelo elongo na Wilson Bilili bisika toyaki na Sekomaf na Njili quartier 13 na quartier 9 nzela wana mutu esali érosion près de 120 mètres na yebisi bino érosion ya osakana te papa omoni érosion ngwa chauffeur ya DC7 na luka na kota na DC7 moko awa na yebite Wilson so na kota awa nakende na ngai peut-être tosala comme na suka je pense que bomoni bana Njili bana quartier 13 Kimbantieke bomoni na matana DC7 oyo nakende na ngai merci à toi pas Didier Masuki mbala mandefa pembe merci à toi et pas ya Fabrice Nteka balobi Fabrice Nteka boss américain merci à toi et pas ya le millionnaire Pepe qui a l'équipe à Makasi ngana ke na mata DC7 moko wa tokene reportage qui pakate ba moto ba wewa ba DC7 na ba hélicoptère to le kaka merci pas Bogo Sanderson toko ba Wilson Ah ouais, Kakebeti.
ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chu, Narcisse